Weekend elamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM na sepelaka makasi ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda biso mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke molobeli ya bana kisensu maître Anissé Mifia ebaki na kokita na bekol lokola EPCBeko pe EPMeko pona kokabola ba fourniture scolaire asukaki wana te akendaki lisusu na ONG na ye kopesa ba brevet na bana oyo basalaki formation ya esthétique lekaki ndenge nini Torres Atibu pona reportage. Molobeli ya bana kisenso maître Anissé Mifia oyo azalaka na susi ya kisensu alingaka kisensu etelema pe bana kisensu mituna bango esala kitoko loko la rentrée scolaire esalemaki avandaki kimiate akitaki na bekol mibale mobimba ya commune ya kisenso pona kokabola ba fourniture scolaire na bana oyo bazongaki classe binoboko botala ndenge sengo ezalaki abandaki nanu na EPCBeko akiti bana bayambaki kitoko elongo na ba enseignant ampesi bango ba cadeau oyo amemelaki bango ya ba fourniture scolaire bana basepelaki makasi elongo na ba cadre na bango asukaki wana te inde na EPMeko kisenso kuna pe akendaki kokabola ba fourniture scolaire kaka ndenge asalaki na EPCBeko. En tout cas ezalaki esengo makasi po ba parents pe misusu bazalaki na makoki ya kosombela bana na bango ba fourniture scolaire te. Maître Anissé Mifia asukaki wana te akitaki inde na centre de formation na ye oya ONG DDK epai wapi bazalaka en partenariat na RAF Global akendaki ko remettre ba brevet ya bana oyo basalaki formation esthétique ba oyo basilisaki, c'est-à-dire ba finaliste. Cérémonie ya ba brevet esalemaki kitoko kaka ndenge bozali komona botala ndenge esengo ezalaki epai ya ba oyo basilisaki formation grâce ya ONG DDK bakomi utile na société. DDK, Dynamique pour le développement de Kisenso, na groupe Otobengi RAF Global, to sanganaki, to sali partenariat pour to former bana ya Kisenso, ba jeune dame, ba jeune fille, na ba jeune garçon, oyebi lelo, kuluna ezali mingi lelo, ba jeune fille mususu bazo kokozwa misala te bazo kokende pe école te. Ensemble na ba partenaire na biso to organiser ba formation surtout na esthétique pour que bana ba yekola bazala capable ya kosala batu basuki et pe bazala utile na kata société. En tout cas oyo esali eloko boende ezalaka tango zali na makoki kolia yo mokote eloba nango maître Billy Malouwa nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Oyo maître Anissé Mifia sali esali eloko na cadre ya ko maintenir Ngaba propre second mandataire ya bourgmestre ya commune ya Ngaba ebaki na kokita na avenue Kianza pona ko représenter bourgmestre Aimé Francis Lolinga na mobange na salongo o esalami kuna ya curage ya bakanivo Enoch Mafuka zalaki wana na compte ya FM télévision. Na souci ya kobongisa commune na ye ya Ngaba, premier citoyen ya Ngaba Aimé Francis Lolinga afandi kimia te pona kokoba kosala salongo na commune na ye. Kasi salongo ya mokolo ya lelo ekumba makinde epai ya mandataire secondaire ya bourgmestre Aimé Francis Lolinga oyo azalaki sur le terrain Kasongo Luata yemutu akitaki pona ko représenter Aimé Francis Lolinga bakitaki na veni Kianza epai wapi mama na musale ezalaki ko cure bakanivo nyonso o ezali na Kianza pona ko empêcher inondation o esalemaka na période ya mvula yango babandaki ko cure bakanivo kaka ndenge bozali komona kanivo etikala polele po mai e circuler malamu. Nous sommes bazo ko utana ba poubelle na bango bazo ya ko bwaka awa
et ça et quoi arranger bisoté mutoti na matitine na ndako eboka on na kati ya terrasse omoni ke ezo ko sala malamu te il faut police peut pas kanga batu na parce que ba kanga batu ba ko zongela société ndeko moni biso déjà na terrain pour to ko ka ko résoudre la situation na nyonso. Il y a inondation, il y a ndenge ya koboka ba salité na balabala. Donc en tout cas c'est un problème général. To sengi na population ndenge mkonza ba ikaka na tribune to sola na bango ba s'impliquer. Ceux qui population s'impliquer te eloko mo malonga ozalate. Donc il faut que la population s'impliquer to ke ne longo na mkonzi pour to réussir makambo za penser ya malamu kona bango. En tout cas, oyo bourgmestre Aimé Francis Lolinga azali kosala ezali kitoko makasi pe ezali exemple à suivre pour na ba bourgmestre mususu abeta loboko na mesa pona koloba ngaba ekokoma Paris po akovanda kimia te ngaba ekokoma propre na ba milieu nyonso oyo esali eloko boende ezalaka biro te kasi terrain de elekela. Tilelo biloko ezali kakatalo na bawenze ya ville province ya Kinshasa bakino bazali kosenga na ba autorité bazwela bango solution po balia malamu na mabota na bango. Adège moko elobaka ventre affamé n'a pas d'oreille, c'est-à-dire libumo oyo ezali na nzala ezalaka na matoi te moyen mutu asala musala malamu ezali te bino moko boyebi soki ozali na nzala okomona nyonso ezali mabe po olie eloko te kasi awa bakinwa bakomi kolela po modèle biloko ezali komata na bawenze ngaye to lukelela yango kombo population bazali koyeba te bako survivre ndenge nini na mabota na bango bino moko boyebi soki dollar emati biloko pe emataka kasi ya passe ezalaka ke soki dollar ekiti biloko ekitaka te etikalaka kaka na to moko ya likolo na yango population bazali komituna le peuple d'abord oyo mukonzi ya mboka lobaki ezalaki nango kaka slogan to pe nini po peuple yango bazali ko souffrir bazali kokoka ko survivre te na mabota na bango na oyo etali kolia biloko nyonso cher ya kosakana te. Pona yango bazali kosenga na ba autorité babongisa social soki kaka congolais to pe kinois a se retrouver na domaine ya kolia e kozalelo komoko ya kitoko kimoyibi pe makambo mabe ekoki kokita po mingi bazali kosala mabe a cause ya nzala. Vraiment gouvernement congolais bo fongola nanu misu côté social kinois azongela kolia lipa ya tongo atami bale pena pokwa alie kitoko na libota na ye boyebela. Phénomène fille mère et comme mingi na ville province ya Kinshasa Mag FM s'intéressa qui na sujet oyo. Phénomène fille-mère et comme mingi na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo surtout na ba commune oya mwa misika soki okomi na ba commune wana tokotanga kombo te pona ko éviter ba problème oko constater que ba jeune fille ya ba 14 ans 15 ans 16 ans ba koma na bango ba mère c'est-à-dire ba mi botela po ba misusu kutu ba kendaka classe te likolo ya kozanga mbongo ya ba parents nde etindaka bana babanda makambu ya ba chéri tanga kolinga chéri je t'aime moi aussi je t'aime et comme lobi oyaka tokenda molili kuzu zempe kotaka te ekoti mwana sutuki libumwe vimbi akomi na zemi aye kobota nyonso wana ezali kopesa pasi nzoka nde ba âge oyo ezali âge mwana ifazala na classe boyoka ba raison nini oyo bana oyo bapesaki etindaki bango babota. Le sayanga botaka ba difficulté à vie utali na ndako elo ezate eso okia msuba mafuta banyelo na ndako moya ba peso ezate aonde sayanga ya bota bota bimi bana na luka on na boti so ya bimi te moya peto vivre ezate ndenga bimi wana ndi aonde to vivre so akia luka ya ozwa so ka ende to lie oye mona
elo tinanga ki obota pona kutana mo mbali mobe atomba bolingo nyanga bakito bota ne. Boyoki ndenge bapesi ba raison misusu balobi kozanga mbongo ya ba parents pe misusu bapesi ba raison na bango moko kasi boye ezali kitoko te to ko interpeller kaka na ba parents baye ba ko éduquer bana na bango kitoko ata ozali na mbongo te. Éducation ezali utile. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Soki mwana na ya mwasi atangi akosunga yo pe na ba oyo si baboti balongola désespoir na mtu na bango kobota ezali synonyme ya kobebisa vite kasi soki ocheka ka molende oche mayele okomona pe okoganye vie okokoma mutu oleke omilela omitika po isi okomi fille mère. Bakinoa bakoma na système ya automédication soki abeli akobanda komimelela kisi ye moko sans que à se faire examiner misusu kutu bakendaka plus loin kozwa ordonnance ya moninga bandi komela bakiso bakomela ki moninga alors que babeli maladie moko te. Automédication tope komi melela bakisi sans kosala ba examen ezali eloko ya malamu te. Kasi bakinwa mingi soki abeli okomona akei komisombela kisi na pharmacie misusu kutu bakendaka plus loin a expliquer kaka moninga ke nazoyoka boye moninga apesi epe ordonnance na ye ayebisi ye ke ngai pe na bandaki koyoka kaka bongo akokende kosomba bakisi selo ordonnance oyo basalelaki moninga ba examen nzokande ezali malamu te komimelela bakisi sans ko se faire examiner kaka ndenge balobaka la santé n'a pas de prix ndeko kosala erreur te soki nzoto etungisi yo obanda komimelela bakisi sans ko se faire examiner po oyebi te maladie nini ezali kotungisa yo okomela kisi mususu nzokande ezali pe maladie misusu nde ezali kotungisa yo boyebaka ke bakisi oyo tomelaka ezalaka nanu poison ya makasi avant ya komela il faut yeba kisi nini okoki komela pe dose nini ya bakisi okoki komela soki santé déranger kima mbango na hôpital to pe na centre ezali pembeni po la santé n'a pas de prix bokeba okoya komela bimela pe bakoya kokunda yo pamba. Na relation amoureuse, écart d'âge nini koki kozala entre ba partenaires. Est-ce que mobali fazala mukolo ya mwasi tope mwasi azala mukolo ya mobali soit bazala âge moko. Mag FM et s'intéressa ki na sujet oyo. Tala tambola na mokilo mona makambo pe mona yo. Mag FM mokolo ya lelo to s'intéressant na likambo ya écart d'âge na bolingo entre mwasi na mobali po mabala oyo et tona na ba réalité belé na ndinga kusakana te misusu balobi mobali fozala mukolo ya mwasi po risque zake mwasi anu na fa mobali soki enda za mukolo kasi nga mususu balobi waya bolingo ki para âge te ko kamwa te bolingo fe ki pe âge po biso basi tokola anoki nakopesa âge na ngai emso na nyimona muke yo kondima nga bongo me famille bako sepela nga bongo te zo comprendre comme njike abala ne mama mobimba bo njiro ne bando swanga me yo sozo sepela nga bongo est-ce que bano pekisa bato ba finga nga bongo bolingo eze loko ya deux personnes bayokana soki bayokani ba se mettre d'accord entre mobali na mwasi ekipa âge te soki nzambe alobaki wana mwasi ya vina nga ata lekinga na âge fona za na ye peut-être il y a 70% réussite ya vie nga na 30% réussite so to sangisi to sali 100% réussite ya vie to ça la vie bien et bolingo za ra sensa bino mbali boyokanga ce boyokani bo progresser bien et ta la âge to kolinga moto aza plus qu'inférieur ako peut-être robela moto am so ko simba kis mais so lingi moto aza supérieur peut-être ako guido bien pendant un jour aux années okola bien c'est ça bon te bolingo ki paranango âge te mobali azala mokolo bien mwasi azala mokolo soki abalingani bolingo na bango bakokendeka liboso makambo ya o azala mwana moke azala mokolo ekipaka nango te. Ah oui kaka ndenge balobaka l'amour est avec le veut dire
bolingo kipaka te ozala mukolo mwana muke koka to avec les otanga to otanga te il suffit que kamité mais la convaincre pour vivre ensemble bino moko boyoki 100% information malouwa toujours Ba bien public mingi ekoma kozwa karana o etali entretien ba autorité basalaka vraiment entretien ya ba bien public te yango mingi ekoma ko beba ezalaka lisusu na te malamu te Olanda. Ba bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na te malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public, ezalaka lisusu na eta kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela, okomona banzela ebukana bukana, mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi, misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela nzoka nde na butu epelaka nango te soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation et ça la kalisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela oyo permetaka que ba piéton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emona na kalisusu te ba piéton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelela kango lisusu te bazalaka mbangu ya kotiela pe kosala inauguration kasi na o etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te. Ba chauffeur bakoma kopesa ba prix ya ba trajet ya transport ndenge bango moko balingi ba respectaka na bango prix oyo tope ba tarif oyo gouvernement congolais apesa te Bolanda. Lelo na Kinshasa pona kotambola il faut poche za molai soki te okolemba po okobeta ligne 11 net kaka na village tozali awa na rond-point Ngaba population bazali kolela na o etali augmentation ya prix ya transport tellement ba chauffeur ya transport en commun bakoma kopesa ba prix ya transport na ndenge bango moko balingi awa transport ya zando ekomi na 2000 francs to 200 francs ndenge bango moko babelelaka ou bien 1500 to 150 selon bango carburant ekomi pasi pe emati talo kote mususu pe mbongo ya versement emati yango ezali kotinda bango ba matisa transport nzoka nde système oyo ezali malamu te po alire makambo ezokende eko risque transport ya 500 francs elimwa ndenge elimwa na transport ya moto na ndako oyo papa azoyeba ko organiser bana te bana bakotambola lolenge bango moko balengi na sens ni na nina loba l'état zali wana afixera ba prix ya ba carburant yem tachaka yango yem tasala mais pourquoi ce commune po ya makambo ya transport akoka kotia la biso prix te prix oya 500 francs siko l'autre bata ba 350 ezala kaka 500 francs carburant zaki na 1600 et comme 1800 til les lots qui na 3000 francs carburant 1 litre 3000 francs et 3000 francs sur nous sommes carburant il faut en a 5000 à part. Donc, nous sommes à 40 000 francs, nous avons 40 000, mais il faut payer ça sous 5 000, 6 000 pour pomper ces bâtiments.
awa tozali kaka ko interpeller bakonzi balandela nanu likambo ya transport oyo po modèle population ezali ko souffrir yango te vie sociale eza nanu ya pasi tokonyo kwa maboyeti wapi ministre ya hydrocarbures sala mwa eloko carburant ezonga na quantité esengeli prix ekita po transport pe ezonga na 500 francs po boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Esika se moko ya kozwa soin kitoko na ba norme o elongo bani ezali centre hospitalier Dominique Leker yo muto tamboli na bopito endenge na ndenge ozwi lobi kote kende kuna ba koswanyo kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki oyembaka ozali na besoin ya enregistrer album Studio Liloba e wana pona kosunga bino pe pona kopekisa bino kobima libanda ya mboka bokende Mbangu na 14e rue avenue Mulangi numéro 23 bakosela bino musala kitoko makasi. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde
oenregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle na sme caméra bazalaki mibale bale métier noir Enoch Mafuka elongo na Junior Santos bangonde mutu babendaki ngai bilili kitoko makasi montage kumba maki epai ya Peta Francis ya bale kiende mutu a monter ba elema ya lelo kitoko makasi kaka ndenge tolobaka jamais toka bwana son koloba maloba ya motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Yemei de King daddy de daddy papune Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ngana bino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi bongo te.